BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Vous informer, c'est mon souci majeur. Anytime news ezali, toya kawana pour te partager na bino tugi da bandeko. Ndeko ya kwei, eza jour ya mariage na ye, eza aventure te. O bobozo mbaye marié, mais à kwei. Jour ya mariage na ye. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bandeko, mokilo eza na makambo. Tambola na mokilo mona makambo. Je vous dis, il faut tous à la prudence. Bandeko na ngomoni réseaux sociaux. Mambozo salama actuellement. Kilelo, obabenga kilelo. Ezo boma bato bele bandeko. Soki nzamba pesi au souffle de vie bandeko nanga, il faut kokumisa nzambe. Soki lelo lamuki, obimaki ozongi kumisa nzambe. Mais tout le monde na vidéo moko bat basali accident, je vous dis, bato bakatani makolo, bato musu panzani mitu. Moi si mo na moni tellement accident esali akangami na kati ya mutuka, makolo nyonso bukani panzani, likolo kaka itikali. Alors que ce que mon côté misaye azate bato nyonso baza busy. Donc je vous dis non qui m'a bien non qui passe bandeko nanga. Kola kolamuka. Ils avaient habitude. Obima ki ozongi les habitudes. Ce qu'on a souffle de vie. Ne fils que zoka ata une seconde lobaka merci Seigneur bandeko. Makambo esalema eza réalité ça na États-Unis na Texas. Non chez la binoso. Bino moboyoka qu'est-ce qui s'est passé juste mes amours? Tobanga nzambi. Totika kilelo. Nga na chaîne nga ona yaka. Tolobelaka musique te tolobelaka actualité nyonso. Nga na chaîne nga ona lobelaka musique te tolobelaka mambo nyonso so lekana ba en fait na société na biso dans ma fait société news analyse tout ça la kango en émission na biso to soka ba sujet ba mambo bien to la rabino to traitango tout Dieu dans na bino. Nalinga toujours kozaka au milieu du village. Mais na makambo bo eza makambo moko boye émotionnel, eza makambo ils ont touché ba famille, ils ont touché société, eza makambo ba polémique te ba nonsense non bandeko. Non ci la bino nano son ya vidéo o bino moko bolanda ngo tina suka eza quelques bizaku moins de 5 minutes bolanda ngo bo comprendre scène ya vidéo o esalami. Je vous signale que eza jour ya libala ezaki le 30 décembre 2023 quelques jours passés azaki semaine passée ndeko na biso abali a koti na kati ya salle de fête na nzembo ya repose en paix. Na longola son po bache banzembo mususu ya papa wemba wana. Na longola nanga son comme ça côté wana na longola son na tika bino kama quelques nini bolanda et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Mokili ezaya kobeba bandeko. Mokili ya obeba. Suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Ah oui, bandeko na longoli koto ya na longoli binoka son pardon parce que moi na cha musique ezate na boy problème na chaîne nangai. Nazo expliquer binokaka. O bozo mona wana eza marié azokota na nzembo ya repose en paix na ebite nzembo ngo kolo nango nani na ebite na longoli so parce que aba opesa explication on a opesa bino nde bazopesa mais bachi eza accompagné na son nzembo wana kolo nzembo wana peut-être déclarer ki yango moni tolongola son akoti na salle wana akoti lokola omoni eza po omoni wana eza cérémonie na ebite soki aza muto bakisi soki nini ngana bino to ebite do bakoti lokola ba okota na ebembe na kati ya salle bomoni ba garçon d'honneur balati bilamba ya mwindu
Yé moko alati le roi muta kufi, le roi muta batie na cercueil. Donc nzembo bako ta repose en paix. So nzembo wana eza son lokola tindi, moi ba son wana slow ya slow wana. Nde bakote no na kati ya salle de fête salami na Texas, aux États-Unis. O bombo na ye moko marié wana zobina a batie nzembo papa wemba ya sapé o ba bina ya blora ba sapu wana. Voilà. Bachili nzembo yo wana azobina bato baocha ba commentaire mutu moko utache commentaire wana yango ba marié yango bakoti lokola bato ya ba science occulte bwendengeli wana bato c'est sûr mutu ando filmer vidéo oyo ye wana baolakisa bilamba bomoni vidéo baolakisa bilamba bato wana bazo fêter bomona ka wana te o wana pe donc senti molato na molato bandeko bolanda scène très bien tolanda yango tukie na nga na bino bandeko na ngai ye wana azobina na ye ayebaki te ke lelo ezali mokolo na ye ya liwa ayebi te ke lelo etikali nga quelques secondes ye wana akwei pouf akwei bandeko na nga kokwea kokende nyonso yango wana ta bato oyo kuta azoseka na ye amoni yango lokola scène tellement basaper bandeko na biso basaper balingaka scène balingaka mingi baspectacle bango bamoni yango baspectacle ya bamoni azolamuka te baye bato bakoma opusana te donc okufa nyonso akendaki yango wana bango ba comprendre bamona babi moso babi atuti mutu na mire non atuti mutu na ciment ekomi réalité ko bandeko na ngai tobanga nzambe kilelo ko boma biso kilelo po bato bazosala ba baby shower yo pe okangi photo olaksi libumu na yo oche na réseaux sociaux po bato bazokende ba voyage ba olakisa ba passeport yo po olakisi bandeko mutu na mutu azana komba na ye mutu na mutu ana famille auta biso nyonso touta famille moko te toza bakomba moko te tokosala makambo te mpo tosepelisaka bato mokili tosalaka makambo te mpo kuna baosala camarade na nga azosala esa nini nga mpe nasala eza kilelo omoi kilelo nde ezoboma bato ndeko na biso oyo abali jour ya libala na ye je vous dis bomoni libala oyo bandeko na ye koto baosambela bandeko na ye koto bazosambela omoni fete ebongwami liwa fete ebongwami matanga babengi bapompier bango wana baye na salle bomoni bango wana baye na salle baye kozwa boyebisa nga nanu mwana mwasi ya bato oyo aza sikoyo ndenge nini mpo ndeko na biso akufi papa na biso le grand saper alati kitoko akoti na nzembo ya liwa e repose en paix tala no nde balati babomi mwinda basimbi babougie ata bino moko bandeko nanga nini tokomi wapi biloko euti wapi nayebi te ndeko na biso oyo azalaki moto abakisi nga na bino toyebi te qu'est-ce qui a fait que akota na nzembo oyo bandeko na ngai bolanda video très bien bolanda ngo ntina suka bomoni bango wana bapompier bango wana bomoni bango wana tala bandeko batie ye wana balingi babima na ye bandeko tobanga nzambe tosaka sentiment ye wana batie jour ya libala bainvite baye bainvite baye siko mwasi naza wapi na minisi oyo nini makambo ya boye bandeko ye wana bakie na ye bandeko na nga les abonnés de Bibi Chimombo officiel nayebi ke bozalaka intelligent il y a des chrétiens ici bozalaka très sage il y a d'autres choses dans la vie tosala sentiment te tosala te mpo na réseaux sociaux mikolo bato bakomi kolata bilamba eza boye biso plutôt donc babenga yango on appelle ça comment biloko eloko eza na actualité eloko moko eza lokwa moyen ne s'échappe ngai bandeko tosalaka sentiment te namona genre moko ya video ya boye epai ya na Nigeria mutu moko azokota na kati ya salle de fête nayebi te abando teka bon selon explication nga nayokaki atekaka whisky bamasanga wana whisky wana bamasanga makasi wana masanga nezaka bato misala mabende bamela yango nesiko na mariage ne alingaki cérémonie esala po asurprendre bato nde asalaki cérémonie bato bakoti na bamasque donc oleka bato ya misala mabe wana ndenge base décora nde basalaka bacérémonie na bango nde moto wana kota nayebi te tonton na biso oyo aimitaki
la vidéo to eloko alinga ça eloko moko spécial oyo peut-être bato na basala te. Il y a d'autres choses peut-être et cause à bongo moto mosala lobi ke non tenga jour à mariage nanga il faut na sala eloko moko boye ezala eza eloko bato basala te. Donc asa eloko moko eza extraordinaire oyo eza bato nyonso basalaka te peut-être asaki yango na cadre wana mais kosala na cadre wana biloko wana eza na démoniaque. Quand tu le fais, est-ce que aux la vie de prière? Est-ce que tu as la vie de prière? Est-ce que au sambelaka? Bandeko, tout ça m'a sentimenté. Sentiment? Ah non, 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 ça sentimenté. Non, ça sentimenté. Sentimenté, mais sentiment. Pour les big bino bata ba correction ba corriger, ngamo c'est pas ba sentiment, mon onange et c'est pas ba sentiment. Tout ça la sentimenté. Ah, noki poso koseka, noki pasi, noki douleur. Ndeko nanga mwasi o ba uchi kobala jour à libala, à se préparer bi que non lelo eza jour honneur. Mais le même jour, ezali jour oya malheur, oya bungisi mobali, oyo eza na liste ba souvenir a souvenir ni nyamabe on ndeko na biso mwasi kote nango. Ndeko sentiment. Oui, c'est pas sentiment, c'est pas nonsense. Quelque part, oui, ndeko na biso akufi que son âme repose en paix. Mais biloko bo, eza biloko mo ya ko déplorer. Na ebité loko asalaki en mwasi na ya yebaki. Point d'interrogation. Et loko asalaki en pour na nini, intérêt nango ezalaki nini. Est-ce que yemo kaza muta ba monde? Il faut to mituna ba question, c'est ça l'analyse. Il faut que na ba angle nyonso to meka un peu ko réfléchir tout Dieu dans ngana bino nabi que vous êtes des abonnés intelligents. To meka un peu ko réfléchir et le ko bit nango ezalaki nini. Asala ki yango pourquoi? Pour prouver que basenga ki asa la cérémonie oyo to asala ki yango par sentiment ka elo na oti ko lo basiko. Est-ce que moi c'est nazaki au courant? Est-ce que bazaka na vie de prière? Question mark. Pour bilongo pour ça lango ça au moins il y a d'autres choses hein. Eza bilongo mususu to ça lango bis to mono au mono ça les loko moko boye. Donc eza déjà spirituel. Il y a d'autres choses. Tout le monde a la légèreté. Il y a tout le monde après quelques jours à Kofi. Il y a d'autres choses, tout le monde a le blague. Il y a d'autres choses, quand tu le fais, le spirituel, le monde déjà. Erio sali yango spirituel, les hommes on a déjà. Si quoi ceux qui ont la vie de prière, ceux qui ont la vie de prière, ok? Peut-être papa n'a pas ça là qui ont par sentiment, à ça là qui ont quand bamon qui à côté qui l'ont ta science occulte. Mais peut-être ils ont bon goûté. Peut-être ils ont bon goûté. DJ Cabrel Otokokufa na Cameroun na bandeko nanga a tourné clip moko une année en avance, hein? Une année ou 2 ans. A tourné ka clip moko a conduire motoka et a sali accident kana ko conduire wana akufi na clip wana. Donc yango wana e salamela ye a conduire motoka sali accident akufa bongo réalité. Il y a d'autres choses. Attends la Bible balobaka. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et l'eau que vous imaginez, ozo confesser, il y a un de comme la yo, ezala ya mabe, ezala ya malamu. Et l'eau que vous imaginez, de yango comme la yo, bandeko, to banga nzambe. To banga nzambe, moi je vous dis to banga nzambe, tout ça est la sentimenté. De un, liba les elo moko, eza hésité. Le mariage, c'est le diable à combattre kango makasi. Le voyage, le mariage, kobota, les études. Diable à combattre kango parce que mutu a changé étape ya vie. Mutu a changé étape à vie, mes amours. Ce que diable a tu so facilement te. Eza bato mususu hein. Bato basambela na bango te. Na kamwa bango parce que bakuta na ba surprise bakuta na ba mort subite bakuta na biloko eza subite eza eloko moko ya brisque
mais soki oza moto osambela nzambe na bosolo olukelonga nzambe nzambe anything ekokomela nzambe akoprévenir yo déjà ata na ndenge ya prière na ndenge ya baprophétie te peut-être na basonge na yo nzambe akoprévenir yo peut-être na nzela ya prophétie nzambe akoki koprévenir yo nzambe aza na bafaçon ebele alobelaka bato plusieurs façons nzambe aza na bafaçon ebele alobelaka bato sikoyo soki ozosalaka makambo na sentiment ozosalaka eloko mpo omisepelisa osepelisa bato ya mokili osala bato ya mokili surprise omoni d'autres choses biloko mosusu basakanaka nango te eza eloko mosusu okosaka nango te parce que eza biloko moko eza déjà biloko moko ya basecte ndeti eloko ya boye esalami bato basalaka eloko wana bayebi pourquoi basalaka yango bayebi comment baza protégé tala sikoyo opère de famille na yo otiki famille na pasi otiki mwasi na pasi otiki entourage na yo na pasi oyo eloko boye événement boye o moto akobosa nango te ata na vie etikali histoire ke tokendaka fête moko boye le marié akufaki en plein fête parce que apparemment moto yango azomonana azali moto akolata aza papa alinga mambo kolata omi baba tonton déjà akoli na ye mais alingi kaki sape bomoni sapato alataki eza mama na chaussure eza sapato vraiment osenti ke non moto ayebi mambo olata tala sapato tala elateli mais siko tala eloko basali cérémonie pourquoi lelo bato ebele tokoma emporté na baréseaux sociaux mpo kaka kuna na tiktok baobina danse eza na bason mosusu ebimaka na batiktok wana toyebi kolo nango te toyebi auteur nango te toyebi ka son moko ebimi biso tokomosala bachallenge mpo esala baview tosala bachallenge mpo ani toza emporté na kilelo na mokili ya lelo toza emporté à la conjoncture actuelle les gens sont emportés donc on sa makambo sans qu'on réfléchisse au beau sein qu'ensemble bazali surtout les réseaux sociaux il y a des gens ils ont monde moko ils ont vraiment n'habité ils ont mystérieuse na rolo ba réseaux sociaux nani na akela réseaux sociaux nani nde fondateur na ngwa sala ngo réseaux sociaux non est to pousse na makanisi na biso plus loin nani a créé réseaux sociaux que non moto aza na Londres na moto aza soki na kanda kuna na mwene ditu na kati bakosolola na appel vidéo to meka mpe kokende to poussa makanisi na biso plus loin donc omona nako ye aomona plein makambo osala yo pour mona makambo osala aomona elongi no ndenge ezali exactement à ce que tu fais to poussa makanisi plus loin siko oyebisaka moto bon aza est-ce que eza moto normal est-ce que moto bon aza moto normal andeko to banga nzambe s'il vous plaît to sala makambo nyonso te po bato nyonso basala biso nyonso tosalaka makambo eza na baréseaux sociaux non non tosalaka po tosepelisa bato non avant de faire les choses il faut prendre le temps tuna nzambe na yo nzambe au juste eza nini oyo eza nini pourquoi na osala ngo so nangi nasala ngo efe nini kosala biso toza wana te bato mosusu bazalaka na temps te kosala biloko wana biso nyonso na nazoba en général mpo nga mpe nazalaka kaka motu nazalaka mpe ya moko emporte na basentiment mais totika bandeko biloko mosusu eza créé na monde du ténèbre baye nango na réseaux sociaux mpo bayebi ke non réseaux sociaux et surtout ke eloko wana soki esala baview bakozwa bato bobi combien de personnes bakufa na baréseaux sociaux combien de tiktokers de youtubeurs oyo bakufa na réseaux sociaux combien bakufa donc eza place au diable mpe osala propagande na ye yango soki osalela yango bien te omona diable akoki koavoir yo parce que biso nyonso oyo nyonso tozosalela oyo baréseaux sociaux eza bakolo nango baza ti tellement eza yango business biso tozosala tozwa mbo taka eloko moko ofandi noka na ndako okendaka mosala te mais olobaka ndenge na oloba boye mais la fin du mois mpe mwa chweke
boye bisanga non na bato bafuta kabiso na yebi yango ok e mo blog musu za mystique hein na yebi kutu nango afuta kutu bata YouTube te to vanda ka bomoni ka mbongo eleki ah mbongo eleki na futa to yebi kolo nango te to yebi te zaka banani soki bazaka ba ndoki biloko musu bozela to pusala makasi boye na to solo la esa biloko mususu hein ozomona otie photo mutu nyonso aza na possibilité omona a partir ka ya téléphone est-ce que omona ngo biloko eza mystique te soki olanda biloko wana obela liboma ya motuya ezali quand tu fais la chose quand tu publies la vidéo bandeko na ngai opublie photo kavango par le sang de Jésus nga nazaka na chez vidéo surtout ya nga moko na oloba eza na TikTok Facebook soki esprit na ngai elobi delete yango nako delete na yokelaka basansi na nga mpo na yebiki natambola na esprit saint soki nayoki esprit esouffle nga efface photo wana na efface avant tia photo wana prier na prier bandeko eza na mama moko boye abeti lisolo ezaka juste exemple na opesa bino parce que tokomi da kochite boyebi ke nga mingi nalinga toujours kopesa bino exemple azaki na mobali na poto babalani baboti mwana liboso kizengi mwana mibale mwana liboso baba ya mibale kizengi ya misato ye kutu koloba te topesa kombo nini ye kutu atelemaka te afandaka te azalaka ya olala après quelque temps mobali atali boye e akoki te bando osambela mobali alembi na ye akebota na mwasi mosusu mwasi stress nzambe aye kosunga bapesi révélation moto aosala boye mama na yo mwasi asiliki abie mama na ngai asala nga boye nakita Congo akiti Congo akitikela mwana bana akitikela mama na ye bana encore yo obebisa bana oyo ok tikala na bana oyo mbutu ekotina quartier ok mama nchor munene na kati ya quartier na ndenge eser na miso asala so combien des années na poto wana vie esimbaka te mwana liboso aza na 15 ans me alobaka te bomona makambo botunanga dans lisolo eza molai me na kati ka na mokuse eza vraiment molai me na kati ka na mokuse nayebisa bino l'essentiel qu'est-ce qui s'est passé eloko nini esaliki bana wana mwasi aboti bana na poto me bana mwana liboso 15 ans alobaka te bandeko eloko nini esali mwana mwasi wana mama wana atindela mama oyo abota ye bafoto ya bana na ye donc mama ne tellement azalaki ndoki aloka bana na ye na ndenge ya foto est-ce que bozo comprendre nebi ke awa bato mito esalaka aloka bana bakoko na ye na nzela ya foto oyo misato oyo aza plus pur ye kutu alobaka te afandaka te atelemaka te azalaka ya kolala ye kutu nde akomisa ye ndoki ya monene esalama ndenge nini omonika ndenge ezala na poto asengi kolina ko mama tindelanga mabele tindelanga biloko ya Kongo tindelanga boye na boye bandeko koya oyo biloko ya Kongo yaki la sœur aliaki yango azaki na zemi ya mwana misato nde kindoki kotaki na nzela wana bandeko pour comprendre que mokili eza vraiment ya kobeba pour te comprendre que le monde est vraiment mystérieux bandeko elo nanga nayebisa bino kaka la sœur wana bana na ye bazwaki kindoki ka na foto mama bango amonaki oyo ya misato baposedaki ye na biloko mama atindelaki ye na Congo ali yango bana bakoma eposede c'est pour vous dire que omoni ndoki bandoki badevelope makambo na bango aosala ndoki akala ezalaka soki amoni mwana apesi mwana nguba ebaluki mosoni me lelo oyo ekoma android kindoki ekoma android kindoki ekoma modernisé bandoki akala omoni elongi mabe omoni soki nde me bandoki ya lelo oyo omona mwasi kitoko asopi kabelo yoka sili yoka beauté me aza kindoki ya sirène bokomprendre ke mwana wa bana babebisa partir ya photo donc photo
nakalizalaka pour onganga aloka yo bien salomabe, il faut kokende konuka photo. Mais les photos, ils ont anytime na Facebook. Mon 60% de photo na aloko à partir photo, azuka na Facebook, azu vidéo. Yango à chaque fois nga na bisa abonné na ngai, à chaque fois que tu publies, ko publier ça nango mabete. Parce que toza na mokili yango oko éviter ngo te oza mutu za pe na posa ko sa ba sentiment, lo roi ba tunyonso. Oza pe na posa oza na ba réseaux sociaux, na ba WhatsApp, na ba Facebook, automatiquement photo ça là on parce que tu vivre na mokili. Tout habite ça là ngo te c'est que il faut vivre likolo parce que nyonso abatuka ya misala mabende basala ngo. Ba voiture to tambola ka banani basala ngo. Ezaka bango batwana. Ba téléphone tozo ça là o kaka bango. Donc au-delà de tout, il faut toujours prier. Koye ba pe ndenge ni ya orienter ba prière na yo, ba téléphone o biso to solo, ndeto solo la na ba téléphone boy. Oyebi banani ba captera biso, toyeba ate banani ba yo ka biso. Et le qu'on essaie qui moto azakuna yoza mais bo solo la bozo yokana. Banani yango ba contrôler ka biso. Biloko nyonso ensuite bito poussa makanisi to kobela maboma. Au-delà de tout, il faut toujours prier. Tout landaka ba conjoncture actualité. Pour mikolo yo ba marié bazo kota na nzembo ya biso so ko kota na nzembo wana. Na mikolo yo na ba komi ko sala boye na to comme olanda kaka mais to yepite eloko wana eza créé pourquoi but nango eza nini. Tande ko na biso akufie. Akei atiki soki mwasi po c'est sûr azana bana na mwasi. Bana mwasi ko toza po bosala libala. Bana c'est sûr azana bango po na âge au komona ya koli déjà. A pousse a koli makasi mais a pousse déjà c'est un tonton. À sa jeune garçon mais c'est un tonton. Tala lelo akei. Le colani sentiment to ebité à sala ki crise. To ebité eza suite ya nzembo wana ba chela ki. To ebité à sala ki crise. À sala ki malaise. To ebité za ki flèche. Eza ki ne ngana bino to ebité. En tout cas, na lingi bino ya trop, comment est-ce que vous trouvez les solo na yeli bino lelo bomoni yango ndenge nini? Espace commentaire ezawana boko tabo s'abonner botika commentaire bandeko na ngai bo s'abonner pour anytime to na news to yeli bino information boza toujours na top. Merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous, c'était là Antinabino BBH Mbombo Plasma. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.